Ningeni yoko oloba maya nkamba ekoma na magie blanche. Bato basiliki lo fort, bato bako beto so bamonyo. Bon, problème nanga eza na lobi te eloko moko eza par hasard. Na lobi eloko po naza homme spirituel. Ozo bandela ngo susu. Mais naza clair une explication nanga. Nazo lobi eloko oyo eza clair. Est-ce que ngambo ça va tondi masko eza ya bonzambe? Est-ce que ngana ko keba sokolinga maya nkamba na kwei? Hein? Ma porte-monnaie magique, ma tiroir, ma grimoire roboyo kaka. Na magie noire exact. Na magie noire est raté. Exact. Na magie noire biso na bukoko na biso tozala bankodia. Wana biso na magie noire. Parce que ye muta lobi ke ngana yebite. Parce que tout ne ngana yebi magie blanche te. Comment na sale la batu porte-monnaie? Go budema ya kamba te. Ngana lobi. Ngana zo expliquer quoi est la réalité na boyango te. Mai ya nkamba donc kamba oyo toyebaki ya kala pouvoir oyo ezalaki wana na expliquaki très bien lelo ezali lisusu te suite bakotisi magie blanche na kati ya nkamba tolobi te ke pouvoir ezalaki te non bakotisi magie blanche porte-monnaie nasalaka kodia nasalaka tina osa déjà biloko wana mibale ezolakisaka na deux domaines différents bongo kodia basala yango kodia batikela yango kotikela bato kodi ya batikela kate kodi ya basenga kango kosenga ngana kosenga ngo soki na lina kufa bata baba bolo banano ngai kodi ya batikela ngo kotikela basenga ngo te mutu nyonso azo vivre na vie faut azala na habitude ya ko se purifier ka kosala ka lavage spirituel eza vraiment important na vie ya lavage spirituel basala ngo ba pasteur pa na bino soki bakomo ba pasteur ba yaka biso to sala bango lavage spirituel parce que yoko ke ba pasteur ba sala lavage spirituel ande pour soki énergiste beti e ko bunga place nyonso ezalaki e ko zonga susu na porte-monnaie yo ti ola muki kana tongo ofungoli o récupérer li susu mbongo na yo parce que ba maître spirituel muso akoya obengi maître na pasa porte-monnaie $1000 abiso pianga $300 au monte ka kosi ye mettre aux dollars $700 au baxela au place on a wapi yo ndimi mettre au baxela $700 pour bando bimisa $1000 na lingi bazo basala nga porte-monnaie bando produire nga disons $1000 par jour na $1000 par jour wana fona salani nga moko fona luka mbongo ya motoki na nga $1000 na zui na koti na kati ya porte-monnaie nde na pesi maître spirituel. Et maître spirituel, tu au lobby porte-monnaie $1000, faut payer $1000 au continent à porte-monnaie au PCA. Yé rôle na maître spirituel zani. A cause bon on a yo tient na porte-monnaie à poster à moi kende na monde astral. Na côté na maître spirituel ba bengelinga ba kulu to ba ancêtre na na sengi bango kodia. Kodia maître spirituel ta sala ngoto ko benga ba ancêtre na bino bakoya. Bango bako pesa o kodia kodia za sentone ezo dépendre na ba famille banyanga bana jara eloko na bango ba pesa ka bango baluba bana oya bango ba yombe na oya bango mais eloko wana ndenge eyaka na fond de départ de quoi tantôt zo dépense qu'on étoile ya famille na bino quoi tantôt na $20,000 et quoi tantôt na $50,000 quoi. Éviter papa robenda caméra na yo oya to contrôler pour ezala teke to yokanaki to salaki soki nini babiye ezana. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura une émission à Bino Bolungaraming. Donc, on est sur www.idéologie TV. David Wembe, Masola, Balabala, toujours. Quand on est dans Sakabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, Nala Sakabino, Ango, Nabeta Kabino, Masolongo, Nengenini, et c'est pas ça vraiment Namboka Oyo. Donc, David Wembe, Tozalaki na Maître Kulumbimbi. Donc, mon mission, Tosalaki na ye.
et moi bah remarque c'est qui moi trop bah tu commis trop donc tellement commis trop moyen nati kangote et il faut qu'à na zone ça sous kulumbimbi na plateau il y a balabala aya ko expliquer na ba question no so une bo poser qui lelo maître Kulumbimbi a ko expliquer biswango maître Kulumbimbi boitard boitard pour na bato Congo en tout cas bonjour. Bonne santé. Te santé pena kimia angolu ya Nzambe. Aux en forme. Te naza vraiment en forme, naza pona ko mekamuke ko éclaircir bato muso ba comprendre kinga bien te bato muso bazo kanisanga na bandenge na bango. Et raison pour laquelle nazongi lisusu pona ko réinformer bango Kulumbimbi bazanani rôle na yezanini et musala nini Kulumbimbi salaka. Abato kosaki po bato bebele ba bezano lokuta kosaka na yo makambo boyebite. J'espère que tu as des commentaires. Natangi pena ba commentaire nyonso e komami wana. Oui, et normal nga na opia mutu torte. Na spiritualité quand on parle d'original on fait directement piraterie na efo ezala. Sozi Kulumbimbi siko beti na Facebook o mona ba compte ko bimebele. Songa moko bazo piratenga. Endeni ba faut mettre ba ozalate ba faut mettre be bazali mais ce qu'on bazala ndena discernement ko yeba entre les vrais maîtres spirituels et les faux maîtres problème de toi na contexte wana pona ko yeba vrai maître spirituel na faux maître spirituel différence eza nini ba ko yeba yendenge nini ba ko yeba ye premièrement netina kinga ona bi pona yeba vrai maître spirituel na ko yeba ye kana elobeli na ye elobeli fait ndenge vrai maître spirituel, tu as aussi un téléphone au senti que mon toit a une connaissance spirituelle. Et quand on y a opposé, on remarque que à Koutana déjà kana a expliqué on dengue pays aux santaka. Mon toit y habité à Otatode. Et ça peine à Moussala na biso. Il y a pas mettre le Koutabe bazar à Simbagi qui signe au sala spectacle, il y a sali spectacle et après qu'on sala spectacle Babenge maître spirituel, mazana pouvoir et qu'on sale la moto musala de l'auto a des volets. La différence pèse à la. Toza la différence ba katia ba sala ka spectacle na ring, mais ba na pouvoir retraiter mutumba souté. Ba na pouvoir repesa mutu richesse te. Po bango ba na domaine wana te, bango ba na spécialité na bango. Netinga mutu ko benga nga lelo expliquer nga non. Na problème ko zo déranger nga na joueur na lingi boy. Soko benga carrément na ko episo luka maître mususu. Makamba football nga na sala kate. Spiritualité eza na ba étape nango. Yo no zabe makamba balé. Makamba ballon pena bo benga ngate wana bo limisa bo benga bato mususu. Mais c'est normal. On dimino benana makamba balé donc. Ba eloko eza clair spiritualité eza lokola nzete likolo nango eza na ba étape ebele. Et yo moko ti okoti na spiritualité yeba eza lokola loni nzete ko mata nango eko panzana. Et dépendre na yo étape nini yo okokende. Même na classe totanga kango spiritualité za ndenge moko na classe to bandaka primaire tozo tanga nyonso le temps to SO mo nyonso to na humanité et comme isko fola option na yo ngana ke na peda na osala électricité commercial biloko mo ya bongo so to na université to comme na ba faculté pour na humanité to lobaki diso option ni no sala mais na humanité to comme na faculté ni no sala ndenge wana tozala ba spécialité moko na kati oyo ezo diviser biso eloko ezo bebisa biso lelo eyala mutu musu azaka na kisi ya kobundela maleki na tele abi aza maître spirituel oke mpe otala bamatch tout ezobetama na osanti atemi na nsima poto oyo azotravaille match eloko oyo yebi te zala na courage oui batelespectateur batalaka biso mutu na mutu aa na façon na ye aa na problème na ye ezodérange si ayoki déjà maître spirituel ana droit kotuna question oyo atuni ezodépendre siko na ngai maître na expliqué oyo yango nasalaka oyo nasalaka te c'est ça avant nanu ya kokóma na baniveau wana bato bakomeli ngai mpe mwa trop maître balobi ndenge nini yo kooloba mai ya nkamba ekóma na magie blanche bato basiliki lo fort bato bakobeta oso bamoni yo oyebi problème nango eza nalobi te eloko moko eza par hasard naloba eloko mpo naza homme spirituel ozobandela yango susu mais naza clair na explication na nga nazoloba eloko oyo eza clair est-ce que ngambo ça va tondima siko eza ya bonzambe est-ce que nga nakokeba sokolinga mai nkamba na kwei
Mais comme on bongo so basukoli ko anote. Famille nyonso na bandoki bazalaka. Lukana ndoki moko oyo yebi ya famille zo ma nkamba bwakela yo sale lokote. Ah, sengo ko soko melo ba accélère ndamba mela na ye. O mela zo bisko ko eza clair. Yo go bude ma nkamba te. Ngana lo ngana zo expliquer ko eza réalité na boyango te. Mai ya nkamba donc kamba oyo toyebaki ya kala pouvoir oyo ezalaki wana. Na expliquaki très bien lelo ezali susu te. Suite bakotisi magie blanche na kati ya nkamba tolobi te ke pouvoir ezalaki te non bakotisi magie blanche wana eloko ebandi banda na ye moko père na bango diangenda abebisaki déjà donc ao nyonso ako remplacer na nsima na abebisaki o papa na bango diangenda asignaki accord wana abebisaki ye aza cause ya kokotisa magie blanche na kati ya nkamba siko ntango ye andimaki yango déjà mutu tu boko remplacer place wana bomata bokita aomema bango kana rythme wana siko spiritualité ngo tosolobela pouvoir ancestral ngo tolobela eza wapi ba o bakufa na banzela nkamba na kala toyebi ezosenga te babetela biso ba histoire lelo ka déjà mutu akendaka sokoli ma nkamba azalaki ndoki après sali soki ndenge ni rien na bandoki na batu normal basokolaka bamelaka mai do eza na pouvoir moko sute likolo nango mpona trahison oyo esalemi na kati eza te na boyi kimbango non mais na expliquer mai ya nkamba eza sous pouvoir ancestral te de côté magie blanche pouvoir oyo ezalaka na mai ya nkamba soki elongwa ekenda pa banani pa na bino eya pa na biso te pouvoir ancestral eza mpona moto nyonso eza mpona nga te eza mpona nga na yo motu tu aza na race noire bongo ndenge ezalaki na nkamba sikoyo elongwa eza lokola nga boye na osala émission lelo na yo na yebi na maître spirituel na travaillaka spécialité nanga mingi eza pouvoir ancestral te ebele mpe bazotanga biso baotalanga bakoya mpe bapropose nga mbongo kete ndenge yo explikaka bukoko na yo mbongo yango totyeli yo na place oyo explike bukoko devie bango mwa moke kota mwa moke explikaka biso magie blanc tinga na ndimi kolia deja mbongo mpona eloko wana carrément pouvoir ancestral oyo na alain nango mpe ekokima ekozala lisu te épreuve aneki yango na explikaki bino bango bazolobaka mingi bakimbangisi te na explikaki mpe makambo ya mwanda te mpona ni bedeka edeklare te bango ka baodeklare biso tu tolobela pouvoir ancestral non mwanda te mpe na parlement bandaki na sultane makolongulu na nzeta kombo ndenge wana te suka nango akoma koya na baveste te baprado aboyaki ya badepute na suka azwaki yango te esuka kozwa ngo tomonaki sor ya mwanda te milelo toza eloko ndenga na talisa na lobi teke na boyi kimbango non sikoyo za prophète na biso sikoyo eza na bato mosusu maître Kolumbimbi balobaki oyebi différence ya magie blanche te na magie noire bando to fa inobo mondo fa inobo yo oyebi no différence wana te mozo mibengo za maître spirituel omoni ondeni peut-être une explication nanga na mekaki muke ko expliquer bato clair source nanga na bandi wapi na ke wapi tina koma au place nga naza lelo magie noire na magie blanche muto koloba disons lelo maître wana yebi magie blanche na magie noire te aza aventuré pona ni spiritualité obiso to salaka ya yebi yango te comment muto yebi magie blanche te masalaka porte-monnaie magique asalaka grimoire asalaka tiroir magique po babiloko wana tuso totali eza na magie noire te eza na magie blanche baporte-monnaie magique batiroir bagrémoire oyo boyokaka na magie noire eza na magie noire ezalaka te eza te na magie noire biso na bokoko na biso toza na bankodia wana ya biso na magie noire parceke ye moto alobi ke nga nayebi te parceke tuna ye nga nayebi magie blanche te koma nasalelaka bato porte-monnaie motu moko aye azozwa richesse ancestrale nasala yango ni mpo aloba eloko wana ye fo luka yeba nanu eloko oyo nga nalobaki porte-monnaie nasalaka kodia nasalaka ntina osala deja biloko wana mibale ezolakisaka naa na deux domaines différents bongo kodia basala yango kodia batikela yango kotikela bato kodia batikelaka te kodia basengaka yango kosenga nga na kosenga yango soki nalingi nakufa batababa boloba nano ngai kodia batikela yango kotikela basenga yango te mbobo famille nyonso batikela bango kodia
te bato bazaka nango batikela bango kodia des problèmes tout ça il faut éclaircir bato bien yo ne faut éclaircir bango c'est ça et nazo éclaircir bango yo zolo bara par rapport à ba question par rapport à bata baba ne baloba oui ngana za uniquement pour na ko répondre na ba question na bango problème tout ça nango eza nini kodia eza muntunde abandaka ngo doneti ngabo na kota na maître spirituel ba bengelinga ba kulu to ba ancêtre na ngana sengi bango kodia Kodia maître spirituel ta sala ngoto ko benga ba ancêtre na bino bakoya bango bakopesa o kodia kodia za sentone ezo dépendre na ba famille banyanga bana jara eloko na bango bapesa ka bango baluba bana oya bango bayombe na oya bango mais eloko wana ndenge eyaka na fond de départ de quoi tantôt zo dépense qu'on étoile ya famille na bino quoi tantôt na $20,000 et quoi tantôt na $50,000 quoi na $100,000 et mbongo wana ndenge ye eza mbongo moko boko sala nango ba jeter eza mbongo mo fo luko chango na faire o bando balolaka yango do fond wana bakopia yo ti okokufa fond wana ekotikala kosila te ekobanda kose multiplier do même balobi mutu wana kwei okokweyaka na babénéfice oyo ozwaki mais capital o bancêtre no bapesaki yo anta ndenge nini ekobanda otikalaka mpa na yo apo okomolia bato okomokunda bato na famille pokodia elia bato eza nga nasengi mpa koko bapesi nga yo ndeko moni richesse na nango okotiki motema mabe obomi nga yo otikali na kodia kodia wana eza na kombo na yo te eza na kombo na nga carrément nde nga nakufi esprit na nga fo ebando ya do yo fo bando liesaka nga place ko kodia ekoma kopesa sacrifice ya makila yango wana do somoni moto wana kodia ezoboma bato na famille fo kolandela bien kodia wana azosalela eza na kombo na ye te eza na motu mosusu mokolo kodia ende soko etiliza ngo omoni ke okomi prêt okufa to tika na yo oza na droit yo moko ya kopona membre moko ya famille soki mpo boyino membre ya famille okokende mpe na camarade wana edepandaka na mokolo eloko oyo azosalela eloko na ye okotikela yango eza na motu mosusu asalika te nga lokola nasalela yango surtout oyo deja ezake asalaka na kode ya me kode yango eza na kombone te amoni to acomprendre réalité ya bato oyo azoboma na kode wana carrément so alingo okufa olinga kotikela yango motu te apréféré akufa eloko yango ebunga tosala ba 2007 si je me trompe pas tokenda bachela tokota batsanga nord tokota bamboka ya bayombe wana mwa tro bakiwelo tokenda kuna kokuta mutu musu bafaye musu baza na kode na bango mais mutu kolo nango akufa expliquer mutu eloko te tikalaka bongo efonctionne asu te babondelo maître activer nga yango po continuer kobimisa mbongo ezalaka pe oui mutu akufaki a expliquer mutu te do aboyaki na ye kopesa yango mutu mais kode yo moko soki oyepa maître spirituel un maître koluka sengo kombo ya koko to ancêtre moko ya famille na bino akufa kala à partir ya kombo oyo kopesa maître kosala appellation ya esprit ya koko wana ti koko wana koya yende bakosenga nkode do mutu apesaka nkode eza esprit maître spirituel te nga non nga na kosalaka pont nasaleli yo pont nasaleli yo pont entre yo na koko na bino to kulu na bino oyo akufaki ya kopesa okodia David Wembe na magie blanche so toye na porte-monnaie kuna siko eza su makambo ya koko te on comprend place ba différence bon porte-monnaie za banani na porte-monnaie toye siko na magie blanche on a autre expliquer bino code to na magie noire toye siko na magie blanche eza nini porte-monnaie to koloba disons nga na somi porte-monnaie na nga esika normal ya ba qualité on nga na lingi ba musuba linga bilo ba fantaisie ba Gucci ba Louis Vuitton mais ezala ka porte-monnaie o na ngola to benga Cartier dès que na sombi yango na lingi bazo basalela nga porte-monnaie bando produire nga disons $1,000 par jour na $1,000 par jour wana fona salani nga moko fona luka mbongo ya motoki na nga $1,000 na zui na koti na kati ya porte-monnaie nde na pesi maître spirituel et maître spirituel ti olobi porte-monnaie $1,000 faut pese $1,000 au koti na kati ya porte-monnaie opesi ye rôle na ye maître spirituel zani akozwa mbongo na yo tie na porte-monnaie akoposte yango ekokende na monde astral kuna nde sikoyo ba esprit oyo tobenga sikoyo ya magie blanche tolongwe na magie noire akobelela ba esprit wana bakoya bakoenregistre porte-monnaie wana na kombo na yo do mutu musu na pouvoir ko récupérer mbongo na kati te sauf yo moko mutu okendaki na temple baenregistre ngo ya kombo na yo ti baenregistre ngo nde ba esprit bakotuna maître spirituel
tozongisa ngo po bapostaka yango ekei kozonga nango nde siko place omoni tozalaka na facilité kosalela bato ba mosika mosala donc moto aza na France to na États-Unis to aza na Congo RDC dès que bapostelaki ye eloko wana ntango ekozonga besu bakotuna baposte wapi carrément na koloba te baoposte yango na France disons yo muntu ozosalisa mosala bakoyebi so kota na toilette loba kombo ya koko na bino mbala misato ti olobi nga partir a na temple na place ezonga ebima na temple na nga ebimi directement place yo ozali e yo kokota na toilette okuti porte-monnaie wana na mbongo na yo oyo batielaki yo na kati e rôle ya porte-monnaie eza nini mbongo oyo yo batielaki yo na kati yango kaka obando utilisaka baesprit bando kotikela so mbongo te non donc ba billet na wazaki na kati okozwa signe ya biki o dessiner mo ba tchatcha ngo ba signe nyonso OK o chancer yango mona na porte-monnaie lo ba ba billet o ebimaka na porte-monnaie na journée fo e liquider o longola ngo na maboko na yo donc faut luko chancer so go bomba o bomba ba billet mususu mais o eutaki na kati faut luko chancer ngo elongwa na maboko na po soki énergiste beti ekobunga place nyonso ezalaki et kozonga susu na porte-monnaie yo tio la muki kana tongo ofungoli o récupérer les susu mbongo na yo sko ba maître spirituel muso akoya obengi maître na pasa porte-monnaie $1000 a so pianga $300 au monte ka kosi yo ye maître kozala sko $700 ko baxela au place on a wapi yo ndimi maître ko baxela $700 po ebando bimisa $1000 ezakande bongo sko place nde bazo scroquer bato so mona ke mutu so na pesa ki mbongo na ngana porte balia kinga mbongo ozana connaissance muke yango bali mbongo pour porte-monnaie, il y a $1000, c'est $1000. Il y a $100, c'est $100. Il y a $2000, c'est $2000. Comment il peut se mettre spirituel $300? Moi, on a posé un porte-monnaie de produit $500,000. Il y a mettre au bac, c'est le bon les colonnes. David Wembe, Masolo, Bala, Tozoke Malembe, na Kulumbimbi. Kulumbimbi. Sikoyo, Batu, ton batalio, Komona yo, Kolobake. Ozo pe sa richesse, batu ba boude yo fort. Soto yena ki yo. Batu ba boude yo fort. Ba bitala yo monondoza. Donc ce que ça non est le côté, batu ba boude yo. Omoni ondeni. Bon, mutu nyonso na vie pour comprendre faut a mutu afandaka na yo. Ngana munyanga na mukongo. Mukongo ala bongo zo monene tikizengi me makambo zo salo ye bateke ye muta osala ngo. Mais na komona ngana mboye to ko fana ngo compagnie que vie na menaka eza différent na bato belé na bato balekinga po vie eza bongo nga pe na bato o ngana leki donc na ko ya jamais na télé na banda ko griffer na sali boye na zana boye non o c'est important que mutu nyonso alobi bongo alobi ngo c'est parce que a tali émission yoki nyonso oyo lobi mais amoni réalité nango te. On comprend. Donc nazo pesa batu wana torte. Bamoni oyo bango. Bayoki oyo bango bayoki na émission nanga. Mais bamoni te or babosana ki biso to dépendaka na ba chaîne télévisée. Prévenez que kalate ba utako banir nga compte nanga TikTok. Donc même TikTok, même Facebook et comment ko imposer biloko mosusu ko publier te. Et puis tous à la rappel tout le monde dépendant de la chaîne auto les YouTube la chaîne musuba autorisaka démontrer de quoi tu es capable et la chaîne musuba boya habiter biso bena biloko na awa to lingité mais na yebité wana ce que dépendre na yo na yebi que to continuer mission soki batu balobi bongo soki yo siko lelo autoriser nga na émission na yo na démontrer de quoi je suis capable. C'est que nazana prière au lac Sabango, Batista to Kulumbimbi azanani. Yo zakabwe. Ndeka to fandi na yo ano. Aye. Batabala. Osala ngona suka to sala ngosiko. Tena suka to kozwa temps ko développer ko expliquer comment na sali yango nini. Donc autres sala ngona suka ko lia biso mwa mokele po to dépendre pe na l'air. Avant osala ngona no. Ponga bena no tikelo de plateau yo moko ne mto sala ngo. C'est ça. Milobia yo nini oyo zo sala nini oyo ko sala pa ya mutu. Bon pour moi on nga na ko sala o eza na capacité nanga tala bango yango na meka ko talisa bango nazana na jouer rôle ya kolongola mutu na pauvreté
na même na richesse. Et c'est parce que c'est pour cela, non, c'est pour cela que tu faire comprendre mutu moko tabota magia kotika mutu na mokili. Atala baninga ba otambola na mutu ka yazo tambola na makolo. Azate. Na lobité na l'équipe batuana o bango bandimelaka. Mais vie o nyoso to sala yango na vie. Bozo pe batin ko réfléchir pendant batin ebele balali sibino banzala ba jeûne prière ba 30 jours bolali na bangomba ba église musuna ba tolo na se soki ndenge nini ce qu'on a batin tout o bozui ya ko sala biloko na bénéfice nango ezali ngala lobaki pona nga na kinga na linga na souffrance te on comprend donc on tout peut accepter la monique souffrance et l'équi na vie. Ana droit kokutana kulumbi bakopesa solution rapide net pona nga na boya nga souffrance na linga ya tiko tagi do tina sengi fona mona réaction na minute wana nga na zela na nga te na sengi babizala na kondima nzamba kosala babendi nga su mikolo banda ko ba nzamba kosala mona pena ke papa na bino akufi mama na bino akufi otika lo sunga bango te ofandi pe bobu a Jésus pour solo mona ka 50 ans nzamba kosala ti journée. Ce qu'on a arrêté à la vie, na l'obité batuno so bazala pona nga na boyaki na nga yango. Eza pe na batu musu lelo balingi na bango souffrance te. Et na ba fi musu banda ba botami ba kola na posa babala emeti lelo babala gete mais chaque jour que na l'église appelle ça ba frère na badim. Important so frère na badim ngo ezani. Ce qu'on a batu ya bongo na linga na longola. Na souffrance wana. Batu moko ba umeli aozwa zemite. Mutu moko ba umeli na musala mataka promotion te omona beti 10 ans 30 ans de service eza ba réalité to eza ba inconvénient moko bwende mutu sala ke mutu abota te mutu azwa te. Merci beaucoup place wana pene eza vraiment capital problème na biso na kati wana yani yana biloko mususu eza tanto yo moko mukolo nzoto eza na ba mabe moko bosala lien wana elatio mususu eza ba famille na biso tozobota manango batali étoile na yo za malamu bazaka wana pona ko étouffer étoile na yo o souffrir po mutu tunzamba sala azana tana ya richesse azape na tana ya pauvreté donc jamais mutu akozala riche tina suka non ana tamoko fois mata tamoko fois kita sko esprit ba esprit magnifique basala kanini tant oyo eza souffrance batiki na bango yo normal. Tant que na tana ya bénédiction bango baye wana baye ko chakal na vie na on donc mona tana on nyonso bénédiction l'équipe bongo ozu pe bénédiction côté à les raisons pour laquelle na vie mutu nyonso azo vivre na vie faut ala na habitude ya ko se purifier ya ko sala ka lavage spirituel et ça vraiment important na vie ya lavage spirituel ba ça nango pas pasteur pas na bino. Soki bakomo ba pasteur ba yaka biso to sala bango lavage spirituel parce que yoko ke ba pasteur ba sala lavage spirituel ande mais bakomo ba sala ngo batu yoka nalingi pena ko nyata ba pasteur te lelo problème ezani ani ngoko sala ba makambu te to ngolo ba vérité te ko toucher bango te est-ce que c'est une émission to sala ki premier tour la majorité ba tout wana ba chaki ba commentaire à ma belle émission na session de pasteur Kaba même pasteur au bachaki ba commentaire mabe. Kaba même pasteur nazala na bango na lia na bango. Lelo mutu musunga na osa eloko na lingi na ngate yo camarade na ngo yeba. Totala ke miso moko ngana yo ngana welisi ko finga na commentaire. Mais na bengi mutu ngona privé na osala faire do na o décourager yo kende te ponga na kende. Donc vie ezande ngwana. Ngana sepela kutu batu ba finga nga mingi na émission na nga. Yango elakisaka pouvoir na bokasité na nga. So ba fingi ngate qu'est-ce qu'il prouve que makamna loba ki ba intéressé na po muto intéressé na makamna no fo ba finga o et loko tout fo kuta na pena ba commentaire mabe na ya malamu parce que so ba chelo ka ya malamu na malamu e komi mabe do fois ça na pena mélanger tito ye ba dire existe Satan aussi existe do même na ba émission fo ba chela ngade ko dona sala la posa ba commenter bino ba ta ko finga fo ba continuer ka ko finga ba to be ba ndima nga fo ba continuer ka ko ndima. Yango nde bakisaka pouvoir na force na courage ya ko apprendre sous batu de quoi suis capable. Le problème toi nango eza kaka neti pona nga en tout cas soki bo jijanga mabe bo limbisa pour moi c'est important na solo la ki na chaîne oyo pona kolongola batu surtout na souffrance
na facilité bato po mbongo nano premièrement mbongo eza esprit mbongo ka oto mona eza esprit alors po yaka air nyonso na loboko na yo yo pe foza na spiritualité wana so za na esprit wana te ekoya te esprit mbongo oui yo faut dominer esprit wana mais soki esprit wana comment dominer yo nde place passe yaka yana mutu musu akemba ate alala apongi alamukile bila tongo mbongo ye ekutise na ndako mais yana mutu musu fa tambola na moi abaluki po azwa mbongo na Bible alobaki tout chemin mène à Rome mais badéterminaki te bachemin nini na bachemin nini soki yo préfère okende na chemin wana ya bango église eza problème te so misu basepe baya na chemin oyo yanga eza problème te mais l'essentiel ke biso tout tozala bien na vie. La majorité bato basala masumu makasi na journée ce sont des pauvres. Po aza kozwa te azwi pe na temps journée babandi neka kotonga yo alobela ko ka mabe. Omonte ka sa masumu po azangi. So azangi nango ebele tanta ko beta pe 2 jours atonga ne mutu te. Po azade na yango. Ba pauvre bango to batonga mingi na mutu. Sota la majorité ba maladi babwaki la bato lelo ba mpese ba mbasu bato babwaki la bato maladi ce sont des pauvres. La koti ki muté ma mabe envers mutu moko boy. Afin d'entendre la étoile monto même na minute aza na ngote mais na étoile na lobi to lobi na kozwa c'est que fona sala tout na déstabiliser ka rêve na ye na bebisa ka makambo na ye mento kolombe TV zangonga bato ba otala to tikelo combien de minutes ya kosala ni oyo lingo sala et un problème te yo ko tikela mais en faut que l'anga ngala na poso sunga kana eloko moko eza teke to yokana kina yo po bato so bato yokana kina yo to za na kopi moto sanga na yo so ngala lingi te bima bongo to yokana kina yo soki eza na mutu ako contrôler biso na média na mini show envoie bato libanda batalezana no yo to sanga na yo on comprend facilité nga mama na ebite zulanga chasser moko eza na pesa ye ngana osa musala okolongwano menana poso facilité ngaka na eloko moko oboka funga na pesa te yo zo sala eloko moko ozo facilité ngaka na eloko moko te ngala ina facilité na eloko te ngala yo sa ma yo ngana osa makambo na ngana moko yo kolongo kozala te ento ngabe na longo asikoyo ya na chasse na chasse moko za na kati wana ya boka yango na osepela yo moko pe na fongola contrôler caméra mona ponga so na fongola bike na sali gena muntu te ngala boyi te nana posa o fongolela biso ka chasser o fongoli totali to moni fongola ngo pe na bien na kati bato tout bazotala balola ngo pe ne baluki na sima boni kati ekomi na libanda o ekomi boy po ezala te ke basala ki boy bakendaki boy non chasanga ngo na siro la kisango pena kota caméra moni eloko eza te zongi sango siko na sens nango normal ezonga na sens nango normal ezongi na sens nango normal ya chengo ana ko tika noko kanga chengo mbo de préférence ndenge yo lobaki yo ko sala te olongoli no nani oke kuna ozuli nga caméra yeto zoomer bien yango kasi bandeko nyonso bazotala chasse yango yango na bandeli lisusu oyo eza chaînette nanga nalati nazwi na koti yango na kati naza sir mutu nyonso azomona nga bukaka face anta monde visibilité monde des ténèbres Balkazar Ebenezer Balkazar Ebenezer Balkazar Ebenezer Magoga centre de l'hypopète coréen sériens centre de l'hypopète coréen sériens
Dishina ta poche mutina ja pero dit-il katuma. Dishina ta poche mutina ja pero dit-il katuma. Oyo ezali chaînette nanga. Oh na kotsaki na kati. Bukara fa Santa Monde visibilité monde des ténèbres. Allô, bakoko tope bakulu na ngai. Eza ngai humble serviteur na bino. Naza vraiment na poussin ko démontrer batou de quoi je suis capable. Éviter papa, Robin la caméra na yo oya to contrôler pour ezala teke to yo kanaki to salaki soki nini babiye ezana soki moi eza au contrôler soki po ko simba yo moko yo simbi au contrôler po ezana batu mususu ba déclaraka bambongo na bango babimisaka ezalaka ba faux $, na posa pena contrôle. Parce qu'on a vu l'or à Bouemoutoum, soit les qui n'a émission, ton a commentaire à commis, tu vois, na sala marambona yemokaza pauvre. Na surprenant ça, na bomi moutoute, na décipé sacrifice. Parce qu'on peut moutoum sous pas ça, l'ango est normal. Maître Kouloumbimbi, Masola Balabala. Bon, et c'est un gars à la boya. Et c'est un gars par rapport au nègre bateau, à Négoloba. Et où tu as contrôlé. Et ça va billet normal. Et ça va bon, billet bancaire. Donc, tu as un esprit na minute, tu as une banque. À Julie Bissou, qui c'est la binoire. Pour comprendre de quoi je suis capable. Il y a des gens qui ont l'équipe à lobby fort. Il y a des gens qui ont richesse. Il y a des gens qui ont naebite na ngolo so mutala muki dana tongo chaque jour so kambongo aboy andimite na ndako ne bana ne ba olala nzala e na lingite na zanga moko na yena facilité nde mutu nyonso aza na facilité ba billet oyo komela ke air nyonso na loboko na eto na ndako na opesa ba tumbongo très bien na facilité mutu nyonso o amoni souffrance eleki akoki na yete ba osunga e kosunga ezaka mbongo te yana mutu so ye aboyine mbongo mais nga maître na sala kana na posa promotion na musala so promotion mati azana facilité kozwa sko o yazala ki nango posa yana ndumba mususu ayungani na vie kichela bundani esimbite aye ofulie akomokuta mibali ba pie ba mbongo ebele c'est que to koti déjà moins richesse na vie na ye. Donc, toza na tepo to s'aventurer na bato. To le kakape na émission tepo na zui kata na nga tu na tiki ndaku na nga na ye na zui na papa responsable lokola yo to fanda to sala ka ba gênant. Na ebite so oza na question musu ya kotuna na zana dispo. Tena tiki ne sekonde bata baba nde siko batuna. Bon, bisa beto c'est la réaction de. Bon, na ebike ba ozonga susu ba ebike ba o za numéro na bango. Osala kaboye. Kouloumbimbi. Oui. Na batu ba otala yo. Le bano e rozala nini. Bon, le bananga ezaka ke surtout na bateau ba kotsa complexe d'infériorité que ceux qui toke kuda sacrifice ezali ya bakila non. O eza pouvoir ancestral.
mutu nyonso capable ko sala onga na sali sanke aboma muntu bato ndepe ba komelo ba pouvoir ancestral ngo oyebi no ngo te ba komelo ngo ba oyebi ngo te ngana na explication na pese bango peut-être balanda ki ngo bien te na bige naza mwana o batikela ki pa koko nanga efandaki nanga temps ebele pona koma na dimension na kutanaki na mutu mususu o apprendaki nga comment na ko sala pona banda ko exploiter spiritualité o ezalaki kati na nga nalobi te ke nga natangaki na kimbango classe moko to na bina tangaki na mwanda tsemi nazoloba pouvoir ancestral o ya nga na famille na nga o na kuta na famille na nga c'est tout parce que yo za mundibu to za muluba ozolinga oyeba pouvoir ancestral ya famille na nga par rapport est-ce que yo yebi makamba famille na nga oyeba condition za na famille na nga po yo combattre nga ke ayebi yango te. Moi liloba na batu nyonso balandi biso bon liloba na nga eza mingi eza ndeko tu aza pembeni to aza musika en tout cas ko bangelo côté oza capable à changer vie na yo sans que osala sacrifice ya makila oyo ozala important faut ko reconnaître ka bukoko na yo soko reconnaître ngo okosala nyonso oza nango posa maladie traditionnelle nyonso e dérange ka yo ko se déranger sous tes numéros na ngai kozala afficher na se wana bobenga na ko orienter bino ezala na musika ezala pembeni bo na ko orienter bino comment on peut faire pour besoin solution na ba problème o eso déranger bino mais bobo sana te na loba kango déjà nga ba joueur mutabenga ngate pona sala mamba ballon te donc les seuls maîtres la expliquer bino eloko nga na sala raté eza football do boko tsanga kuna ba terrain wana te no etali musique vie sociale à mutu makambo ko bota o makambo tu en tout cas wana nazana na dispo pona ba problème na bino tu soko za joueur ozala poso beta en tout cas wana numéro mort lukango na bato bazala nango bakopia yo pona nga o na lobeli bino yango na do mutu alingo landanga penza na ba chaîne na nga ya Facebook akobenga nga disons okomika maître Batista mabanza okozwanga to okomi Kubas Kulumbimbi okozwanga to okomi maître Kulumbimbi okozwanga pona bato TikTok en tout cas ko déranger te comme Batista Kubas na TikTok okomona photo kobima na teni o na lati o comprendre que compte na nga yangwana okomeli nga nazana na dispo pona ba réponse na bino esinga mais pourquoi lo bagi bongo te nga na salela ka satan te na sala pouvoir ancestral biso tout pouvoir to salela ka et utaka pa mutu moko Dieu le père yenda za leader ya ba makambo tout o biso to sala do bolinga ko kabola biso te ke oyo asala musala ya satan oyo ya nzambe non. Mais comme tu peux passer Francis à Lobango, hein, dans un pouvoir à Satan, nous avons un pouvoir mon corps. Tout ça dépend de tout na Dieu le Père. Il y a ça le musisa. Ndenzete bibe kaboli betap. Et ça normal. Sans qu'une étape au bout, le bité que l'on a dans cette manga non. Aux aras dans cette manga. Sans qu'une étape au bout, aux aras dans cette pas musisa na biso et sangisi biso nyonso. Et ça Dieu le Père. Meta komi bambote na bato oya yo bambote pena na pia raté suite ba biloko batele na pia ba koma okanga bango bandoki ba koma ko juger bango na ba manière moko il fallait pas de opena ezala vraiment important ba téléspectateurs bino botala kabiso to le kaka te pona ko intimider bato et raison pour laquelle na tika na nga biloko mais na sala qui vraiment les mieux yako boma biloko mususu et après ndenge bino bokomi to pe bolobi yango esali ke na lakisa quand même pour eza chaîne moko deuxième émission na nga yango ba o batala nga na ba chaîne mususu ba mona ba spectacle nyonso o atalinga mbala liboso a déclarer ki yango mona sala yango mais pour moi nazala suna ba dimension na ko leka na télé te na sala ba spectacle mais na sala ngo pona moni bokomi yango to na commentaire donc c'est ça. Et sinon, yeah, merci. Numéro PC déjà? Numéro na opiate po numéro na ngeza ko koma na se. Na bi ke mutu to azo talanga bina bo benga ka journaliste. Bo tala biso bende to fani.
journaliste bakotia kombo na ye batie numéro na ye na se le place omoni bakomi maître Kulumbimbi numéro eza na se yango wana numéro maître Kulumbimbi donc boti koderangeaka journaliste bato bosokomisa lokola nganga ye aza nganga te aza simple journaliste ezala pasteur aye akoyamba ye awa ye aza na problème na mutu te donc boyeba kodiférencie numéro ya journaliste o bomoni bakomi maître Kulumbimbi numéro ekozala na se yango wana numéro na nga bobenga soki kofinga soki kotuna question soki kofélicité nakozelaka bapele na bino na numéro yanga donc c'est tout. Merci beaucoup à toi Mana Gloria Kenzo donc tozaki assisté na ye mwana mwasi moko boye bena donc pepele pona paille donc o ayebi donc bokotaka kotaka masola balabala bokozala décidé makambo bomoni awa ngape na moni ndembo na bino donc ba question za lebele te ba passer pe ba ya pa na et aussi c'est na biso question sukaka tozalaka na bango bayaka pa na ngai te me nazalaka na bango ozalaka na ba pasteur ngai nabikisaka bato et pouvoir on a bi qui c'est la rabato et kotikalaka pa na ngai moko te opesa na ba pasteur lofona kabolango pe na bango. Merci c'est aussi